La minute de l'Obiboy, Fatia Dabe, Sango Fatia, Komi Babe, la minute de Zoya Bisabala Yepel, Zoya Bisabango Boy, Bisoto Telemi, Parlement de Bougnon Songi, Dengue Songi, les apôtres de Banamboka, Bayimbo Kanyo Somaye Bate, information de l'Obaka, et ça la vérité, on a Colombo la bande, voilà, là-bas infiltré, il dépasse à vivre. Biso to ko sepelate ba infiltré na ba antivoleur bazala na kati na biso wana babanda ko sala mabe mais biso to za bana mboka to ko ndimate mboka na biso kenda na divagation et kenda na désordre to zo soutenir Fachi Beton wana za blindé aligni mboka na ye makasi to lobi bo Fachi oza déjà la poussa ke mboka na biso ezala na kimia wana attaque président de la République na yebi ke oza première constitution oza Fachi Beton blindé accès bic rouge muko tombola mo mari wakani ndenga wasawana papa tala bato baza pembeni na yo o balingi mboka te il faut longo la bango il te pèse à vivre lumbe moite goya qui vivra biso to lobi boye goya wana ezake soko ya na ndenga mabe bakokuta na mabe il te pèse à vivre soko ya na malamu bakokuta na malamu mais soki oye na malembe te biso tokoye biso yoke biso bakardier du temple tozofeye mpona mboka na biso mpona soki tobebisi mboka oyo toza na mboka mosusu te koleka RDC il te pèse vivre oyo bamana kosepeleke Rwanda koleka RDC mais Rwanda eza mwa pays ya moke mais na Rwanda wana bazobundisa RDC biso mpe tokotikela bango te tokolobaka pays oyo RDC eza pays na biso il te pèse vivre Pourquoi tu as la distraction? Pourquoi tu as la distraction? Il faut monter ça à l'état de droit. Monter ça à la démocratie. Ce qu'on a libéré à l'état de droit, on a Fatima. Fatima pour ta seule déclaration à l'Obiboy. À l'Obiboy, on y a sur la zone. Ça le commentaire, ça le macamelé, on y a sur ça va. Mais qu'on finit ça m'a fait. Ce qu'on finit. On retourne dans la prison, il te fait ça vivre. On retourne pourquoi? Parce que ça veut dire que ce qu'on finit, mon ninga est un gire. Un gire, on a un gire. Ce qui va gagner, on a 5 ans. Mais ce qu'on a 5 ans à la prison, il y a un communiqué qui est au fig. Makale retourne de terre. Il te fait ça vivre. Ça là, dans ma cache. Il te fait ça vivre. Il te fait ça vivre. Fatima. Mama Ibe. Wakanyinda be. Chepele mafuma be. Bino pe babe. Biso pe babe. Deto telemi toza babe. To na kati tiliba. Tango toza tiliba na c'est-à-dire to la ki sabati voleur. To onyo so banda ko huta. Tala na lokola ba Moïse Katumbi. Aza na France. Alobi nini? Alobi o ekola moko za na Lubumbashi, mais ekola wana nazo mona ke na kati na ngona senango eza minere za na kati. Nazo senga sikoyo. Babo passe ekola wana te, batike ekola eza la wana. Mais sikoyo biso zozo tuna Moïse Katumbi na niveau ya France. Tolobi ke yo za na France. Awo na Lubumbashi, oyebi ke minere eza na se ya ekola ndenge ni. Il te passe vivre. Faut voyer ba politique. Il y a quoi ça la connaît avec les minéraux ça dit que asala ki ango amoni que minéraux za place oyo mais minéraux ezali yepe alinga sala mabe alinga yebisa bango te minéraux wana eza wana mpona ngai nazosenga justice nalobi bo justice oyo ya biso ya Congo mais ndenge Moïse alobi bongo totuna ye question moko tolobake oyebi ndenge nini ke na kai na se ya ekole wana minéraux eza wana il te pesa viva oza combattant oza congolais 100% oza de père et de mère il faut contrôler makambo na biso ya Congo oveye mpona Congo na biso mpona Congo oyo balingi bakombata te balingi bakongolais te balingi faci te balingi kaka baétranger baye baboma biso mpona bayiba minéraux na biso mais na monde biso toza déjà na provision ya 60% il te passe vivre pays oza na minéraux koleka biso aza te exacte il te passe vivre mais biso tango toza na minéraux ebele omonaka kaka babitumba eutaka boye lobi wana namoni bamisusu balobi mais pourquoi faci akeye kokutana na
mais soki tomoni ke oyo toza partenaire oyo toza na ye bazozwa biso bien te bazogere biso te tokosala ndeni tokolukaka moto ya kogere biso mpona tozala deja na kimia na mboka na biso idepesa viva idepesa viva kana na makasi botika distraction ntango bakangaki parlement debout batelemisi biso tokendaki na vacances ntango tokende na vacances tozongi me kozonga na biso il faut bino bakombata bayeba te na ntango tokendaki wana totikaki makambo politike ezalaki ndenge nini na minito ekomi ndenge nini me bino bolobaka wana te bino bozala kaka selanga mosozoda 5 pesanga shimbota desa kama pesanga mikata desa ja mwamba ya safra nesika mkono mwamba alobi mwamba ya safra ezala asute moni faci moni faci eske faci asalaka mwamba idepesa viva wana eza mitema mabe ya bakongole oyo toza na bango ya 50-50 biso tokondima te ba 50-50 baya kobebisa mboka na biso idepesa viva idepesa viva bana faci beton blende action mokotombolo mooma yokani viva ntango totelemi tozoyebisa bango boye na minute oyo faci nasepeli makasi bamisusu balobi na 2023 tozokende na élection biso kutu tolobi 2023 eza mosika il faut élection ezala talobi wana biso mpe tozwa majorité absolue idepesa viva majorité wana soki tozwi yango ekosoutenir faci à 100% idepesa viva biso tokobanga élection te biso toyebi ke chaque jour toveyaka ntango omoni bato nyonso batelemeli biso balobi baparlementaire debout bazala te pourkui bayebi ke parlementaire debout nyonso place oyo asalaka atangolaka alobaka mpona faci beto alobaka mpona mboka na ye idepesa viva awa soki olobi ke oboma ngai okozwa nini idepesa viva otala nini bo ngai naza kombata jusqu'à la mort même omoni moment oyo ya la mort wana eza lisusu te tokomi moment oyo yake toza parti au pouvoir soki tomoni ke oza libanda biso tozongisio na kati idepesa viva état de droit olobaka yango na monoko emayebaka yango te idepesa viva tuna kamere tuna biamare tuna kaburu ayebiso état de droit ndenge soka idepesa viva yo nani makangi ata na susi ata te oyoki nani mpasi ya état de droit te oyoki mpasi ya démocratie te olobaka kaka na monoko ka bongo oyo démocratie état de droit omoni faci il faut amela nani mwasi oto akomela ndenge nini oza na biloko moko pesi ete biso nde topesaka faci matière tolobi moko atombolo omoni ndenge oza mwa mayokani biso tolingi te okutana na bato asali te ndenge osali union sacré na kati ya union sacré salite eza na kati il faut faci afongola miso ayebake banani bazokotisa salite na kati ya union sacré idepesa viva idepesa viva tokobanga obia tokobangisa tokobanga obia tokobangisa lumbe watemo te ekoya ewa facibe wamayimbe watombolebe pelepele mfumebe amusu babilumbe wakukabeyaka mwa beta maboko tozola mamaloba moke wana toyebeke faci aza beton blende bakoka nini tombola loboko kangaba nalobi tombola loboko kangaba bamata bakita bafongola misu minene faci aza nani abeta boko te c'est que parlement de bois kola so kande parlement de bois esprit ya jet kadiwa tombola loboko kangaba idepesa viva biso mpe tokotika lokozonga nsima te parce que toyebi ke bandoki nano basili eske bandoki basili bazobakisa masango mosusu mpe abakisami soki mosusu abakisami balobi yo vanda nanu wana yebe résidence surveillée vanda nanu wana fatibe évite mais yo olobaki que chambre de l'état azali fais d'abord nous montrer par quel moyen chambre de l'état azwaka bambongo ekendaka na poto telemona lobana no confirmer ou surtout pièce par pièce yebe nalobi idepesa viva tomala loboko kanga base biso toyebise bango ke tokotika lokozonga na nsima eza boko makasi idepesa viva na omoni na minute nalobi ya naloba te
Papa, nakoya bisabino que Félix aza na politique moko ya libo. Ya liboma. Poto la carte de distraction. Oh, États-Unis ici kanga muno. Oya bi politique atena bena no bate. Kama na kanga ba. Il a battu. Matière est matière est le bandaki kobela mais matière est sali. Mais d'abord ma casse. Viva. Quand on vous trouve à jamais que Félix ne pas abandonner les États-Unis là. C'est dans la politique ma casse. Il a battu vivant. Il faut savoir qu'entre Félix Tshisekedi et les États-Unis d'Amérique, il y a un contrat. Il y a un accord secret. Il a battu vivant. Et pour y avoir que ma capitaliste, ce qu'on a mis ce contrat, n'est pas ce coup d'État. Il a battu vivant. Je vous avais dit un jour que les États-Unis en tant que grande puissance a compris qu'on répond de Russie à tant que nous avons fait le bis minel au Russie. C'est le royaume. Il a passé vivant. Normalement, les bâtiments sur la base, on va dire qu'on a bombé. Il est là, c'est mon bâtiment. Tout ça là, bâtiment à poignet. Il a passé vivant. C'est pas d'abord mon casse. Moi, je vous dis que le président dans la politique, il y a clé bois. Ce qu'il y a bien, il y a pas tout en embarras. Il a passé vivant. Nous avons une minute. Les États-Unis, il y a une décision de l'État. Donc, il y a un malin, l'ultima est serré. Il a passé vivant. Il y a un politique aux États-Unis. Façon de dire qu'elle est dans la Britannique. Il a suivant. Problème de la business, il y a gagné majorité par. Une fois, il y a gagné majorité parlementaire ou quoi. Il a suivant. Non, moi, il a mis toi, États-Unis d'Amérique. A-t-il qui sauve l'état-major? Faux. Bomba. Voilà la politique de la malgré Russie est déterminé de soutenir le chef de l'État. Il est suivant. Mais voyez que Congo et les alliés états souverains. Il est suivant. Nous pouvons négocier avec ma pays non seulement de mon pays. Mais il faut savoir que nous avons un parrain qui est États-Unis là. Il est bien vivant. Nous allons participer. Nous allons Congo, Basalina, Parrain, Bango, et les États-Unis là. Il est bien vivant. Mais ici, à Zoya, pour la race en place, il y a les États-Unis. Bon, bien voté. On a une prophétie. Mario Branham. Il a battu. Parce qu'il y a celle-là qui est américaine. Alors, Baki Boy. Bamikola Yakoya. Et quand ça la puissance, Moko Yakobima. Et Kobima non. Il a battu. Oui, il a dominé mon bébé. Ah, il y avait. Maintenant, aux États-Unis, à contrôler Maxif. À Monique. Branham a lobaki que Bambou Yakoya. Puissance Moka Kobata. Oui, il a dirigé mon bébé. Pour les États-Unis, Monique et ça, ici. Il a battu. Non, Monique, États-Unis. A su autant. Il a battu. À quel côté dans l'Ukraine? Non, mais non, battu. À quel côté dans l'Ukraine pour empêcher les États-Unis là? Non, mais non, battu. Mais on te donne c'est moi qui manque. Oui, il y a les bouts. Il n'y a pas le baki boy. Bamboulo et Koya. Libanga Moko. Et quand ça Nicolas, il y a Libanga. Et tu ah, il y avait. Si on a joué, il n'est pas prophétie. Il est pas suivant. Si on a milité, boy, baboy. Libanga Moko, quand ça Nicolas, il y a Libanga. C'est que les États-Unis, quand ça Nicolas, il y a Batugnoso. Il y a Kassiko. Fatime. Et ça lui prophétie à Koya. Mais la minute, mon doigt est content de la fatigue. Pendant 45 ans, et ça les États-Unis là. Mais bon, on se doit faire une unité nationale. Parce que les Mexicains va créer
On doit faire un coup d'état forcé. La République va tenir. Non, moi, je vais solliciter le chef de l'État pour abandonner les États-Unis à Canada, Russie. Il est battu. Et Félix se paie. On ne considère pas les États-Unis d'Amérique. On considère le titre au Bimouki. Il est battu. Comme après, Yoka. Comme après, États-Unis a dit secrétaire là, secrétaire d'État. Aya une là qui ça c'est. Alors petit moi ça na micro. Alors bibo concernant pétrole, oye bimi na moine. Pays moko confioto là. Tire attention. La République démocratique du Congo c'est mon territoire. Soki tellement rosela ke Félix a abandonné accord secret dans les États-Unis. Il a rien lié que soki on président tout en télé là. Aïe c'est bien bondiment mais titulaire capitaine de l'équipe la président na lobi to ko louer les États-Unis. To bala ka base. Fatibé. Mais d'abord OK. OK. Il est bien vivant. Il y a un cas politique. États-Unis d'Amérique. Moyen que Félix a abandonné les États-Unis d'Amérique. Bonne année. C'est parce que il est bien vivant. Il est bien vivant. États-Unis a été Félix. La minute, ceux qui te liguent, donc il y a une opération Bakwataï. Mboke ko risquer et que na guerre. Donc il ne pas malin. 2023 Pembe. Président Bernard député national. Sikoyo. Oya malwa que député national. Ils sont dans le Sénat. Donc récupérer ça 250 kits. Il est best naïda. Félix a revu matin. Premier ministre il est mais yo to le to les États-Unis manque autant la primature autant l'Assemblée nationale autant la Sénat c'est comme bango to fioto les années c'est comme faut enfant nana donc que malé mais dans beaucoup non mali na minute oh Félix a dos ça la tête ah petit ba Dangana no base. Dangana no base. Alors que Fatia do salate. Mais Fatia no dia na boîte. On a vu que Fatia do salate. Macadam ya hoy. Et da bila mo Fatia. La Fatia beton blé. La bi Fatia na lemba. Na lemba yim. Papa, lemba yim ba sali ba mbule na mbule. Parce que le commande l'itara ya mai. Mais à travers Fatih Beton, Basuma y a cassé. Il a cassé ça. Il a Basuma y a nini. Il a cassé ça. Avec Fatih Basuma, l'eau potable, il a cassé. Il a cassé ça. Il est bien vivant. Ça là-bas, il a lobby à Yim. Pas lobby boy. Fatih, Koloba Mingité, 2023. Comment là, mon doigt à côté de ma formule souvenir. Oui. Que fait on Fatialo. On conçoit Soukouma, mais d'abord, remaniement total. À bientôt. Il est bien vivant. C'était hier. Il est bien vivant. Tête à tête, après l'inauguration. Il y a autre même l'eau potable et Yim. Il est bien vivant. Félix à côté réunion spéciale. Bon à Sikos. Balancer. Activité. Balancer ce remaniement. Il y a ma ministre, non. Ma ministre, ma Ibambo. Oh, il y a une personne qui peut sauter. Par contre, tu vas aller là-bas. Il est bien sûr. Mais dans un cirque, autre chose, ministre Yamin, maman Sama, à Kotika. Dans le bien Rotali. Ministre des Finances, Katadi Nicolas, à Rotali. Moi, ce coup d'enfant, à Rotali. Pas tu nous couvres le concasser, à Rotali. Ça ne veut pas que tu couvres à Rotali. Allez, la bisto. Allez. La bisto. On va tous président. Accueillez Babach. On va piquer crise. On va
Okobi Momoki. Mokila. Il est viva. Viva, Bilobela. Il est viva. Viva. Il est viva. Beta Maboko. Tu ne peux pas sortir. Viva. Beta Maboko. Si tu dois soutenir, tu dois soutenir. Si tu consommes le moment, si tu as monique autant la vision chef de l'État, viva. Oui, mais voter. Tu ne peux pas être coordonnateur, il y a une autre sacrée. Nana Tcheye. Tu ne peux pas être président, il y a Sénat. Nana Tcheye. Et dans président Bernard. C'est quoi, Nana de côté de Malaka, l'homme, Kuna. Attendez, est-ce que vous êtes dans ça là? Est-ce que vous êtes dans ma yelle? Et là, mon thème à ma baie. Mon thème à ma baie, ma yelle a tient la poche. Soit il y a pas ma femme. Il y avait. Pas combattant, ma mère morale va salir. Ma papa Joël va salir. Côté, Batas va salir. Je vais n'avoir rien à Kanisaka. Manix. Côté, Papi Pavito va salir. Va salir. Va les gars, va salir. Va salir. Dani Moukok. Gardien du temple. Gardien du temple. Article Yémok. Avec le lobby président, le concours fort. Le lobby coup fort. Yémok. Batoucha yo. On va résister. Akanye de paix bazali. Ah yébe. Kanye no mawata. Wata tu. Kanye de vila bushobola. Il devait suivre. Ça va, président, pendant comment on a été? On a moi congé, on a été pour la bête. Parce que on a quitté. Le président Josh va quitter. D'être forcé pour te mettre à piquer. On a moi congé, mon copain. Yamouké. Il devait suivre.